eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. PV hip-hop, PV hip-hop yango émission bo sepela Rwanda PV hip-hop yango ya pona ko tombola mouvement hip-hop. Place au moi pongi moi qui dit ba elinga ke ko ensemble nanga moko e boka style en le fum moi na suka ya bankoko donc nga vraiment na sepela nanga ko servir ka baninga ko mouvement na biso hip-hop et ko aussi la rabo eti. Et ko ya rabo eti parce que ba kulutu ebele vraiment o ba bundele yango alors to ba tala yango ezo sala bango vraiment yengete ndeto lo ba vraiment biso et ça vraiment qui to côté kota la chaîne belé comme ya TNT mais kota la pe comme on a vraiment ben mission en PV pena makasi o ko tombo la mouvement hip hop to mon nango lisusuté voilà PV hip hop palelo to beta mon ndambo lisolo na bande onanga moko awa bo mona bango artiste mort makasi pe akafu on va promettre vraiment ma solo à mouvement hip hop to beta na bango ma solo mais juste après juste avant to zo bango non c'est là to landana nous moi freestyle moko ya jeune rappeur moko ba benga connaît batoko to talaye oui connaît batoka to talaye freestyle mo beta ils avaient qui dans ma solo moko ya ndongo na benga déclic le pape Zé continuer musala na papa ya rapasi ba ofinga ba rolo mais continuer toujours voilà totalement freestyle wana et bon to zonga na bandeko na biso bazawa to beta na bango ba vraiment solo ya mouvement hip hop mpeve ba welisi ko tuta solo ba king pendant que rapango ya mboka effraye vieux ale lolo bipo na ba fainéant ça va peka ndule noa ozo regretter pour être néant banda kongola timbela ba rappeur na bino ba bois comme ndoki avance ba koma ba vétéran tolimu ça ba message à révolution ko buzo ba kaka batu ba seka avant okanga king pourquoi ko koma toujours bandoto na yo ataka tête mona teme na studio ke kolobela crime église taba tuna mbutu yango moni ndule nozo simba te famille memingam. On refait les rap à la tupa ke bikina yo ki mawandenge trappe memeli mitwa bana mambu savoir un mopanga mingi baranda ngo léger lokola papier ngo résultat na bakulu lokoso ba passer et bomisi biso to pied ba or na kondima tozo de la diamant sans libulu pieza championnat ligue intégration ba moni sa ba pied confiance na transco mutunyo so linga sala na ndenge ne mais malheureusement ça tombe kala nis kadamso monsieur sali ki Beyoncé na sali ki Jay nini toti ki pona lobineti yo ke PV hip hop yango yo wana boti otala freestyle ya connaît donc master o nga benga nga mutu ba master na ba v donc v oyo na yo kelie donc na ok vraiment kala alors le lobement là bas qui en tout cas mingi ko ba mona ka été nango ba moné lelo alors lelo on fait partie na kati ya groupe Impair abunda wana na kati ya groupe Impair en tout cas aza soda moko vraiment senga ba soutien belé en tout cas masola benzali na jeune oyo en tout cas masola benzali freestyle on a kamula ngosa ralenté voilà mbote artiste mbote et boka style voilà poza moi misato mbote wana mbote na biso ezalaka mona lingala mbote nango ki parate ya yomoko ya ye ya mbote quoi beaucoup répondre ramba la mort mbote lisusu mbote et boka style voilà dans PV hip hop tozala rara boy ambiance ngo ezala kaka boy voilà d'abord toyeba groupe na bino komo nango zanene groupe na biso komo nango Afro Zaïre. Afro Zaïre. Pourquoi Afro Zaïre? Bon, pourquoi Afro Zaïre? Parce que Afro Zaïre, c'est le meilleure époque de tous les époques. Il y a Mboka na biso Congo. Afro Zaïre. Voilà. Voilà. Afro Zaïre. Et puis, innocent, il y a le Baraza, le King. Il y a Afro Congo parce que il y a Afro Congo. Il y a ma poids mingi. C'est comme Afro Zaïre. Surtout Balusif Zaïre. Tout ça, Zaïre na lingala.
Congo na français quoi. Surtout quand na Zaïre on to changer dans deuxième mboka na deuxième combo mais to zonga vraiment na Congo boye au monde qui to bo collègue innocent. Te collègue innocenté. Si les afro Congo bino afro Zaïre. Comment te que lo moko? Zaïre biso to ramener donc ba époque où ya Zaïre na biso où ya kala. Donc to sait que ça on dit qu'on a na minute sur la minute. Zaïre afro. Mais afro est un rythme. Auto le bango art. Auto le bango afro Congo. To le ngoli siko to chasko définition par mot. To le ngoli afro to chasko Congo. Donc afro est un rythme, innovation moko boya musique et bon. Yango biso to sepeli que non, musique na biso tango kala n'époque à Zaïre, ça qui n'impacte makasi par rapport à la musique na biso en miniature. Donc to se faire refaire encore en arrière. Au moins ya kozwa ba image au biso to perda qui n'époque à Zaïre, to sais que ça sous n'époque à Congo pona etombola mbo na biso likolo. Ala mona netka ki bozui afro na opna innocent betela c'était bino bozui ngo bokabo sansi sous na MP ba lo sous Zaïre bino sous afro d'invité siko bino pas un drapeau biso to na drapeau na bino za na minute so clip ya état de droit so ebimi ne bo mona drapeau ya afro Zaïre ya biso za parti politique te. Oh, bon, parce que mais tant on lobby impair est parti politique, c'est qui parti politique c'est qui na Zaïre. Oui. On va dire biso ça parti politique, il y a biso ça afro Zaïre. Parce que bon c'est pas parti politique mais bah c'est la raming drapeau. Bon voilà, na ebi na carte ya Zaïre na carte ya Zaïre, voilà. Na tout monde image mo boye circuler Instagram, si je ne pense pas ça même na page na mona kango, il y a Beyoncé. Oui, il y a Beyoncé. Le rythme moko wana abeti wana ya biso loin. Merci. Pour ni nazwaki tate azwaki attaque image ya Congo te pour na kendera na Zaïre ceux qui américaine comme Beyoncé azongi na Zaïre azongi place no bozali voilà ce que biso tozali ce que yebisa ngai ce que kuna ndeska makambo ezali afro Zaïre hein voilà donc ce qu'on s'est présenté c'est parce que on lobby déjà moi trop parce que quand on le blali kambo ya kombo ya groupe pesa siko ba fan na yo na obayebi yote combo na yo moko ngai combo na artiste Trippy Man donc Mutalo Lenge donc Trippy Man c'est en anglais na lingala Mutalo Lenge moko boy Trippy Morning Star donc et voilà Mutalo Lenge moko boy voilà Mutalo Lenge moko mystérieux en mystérieux en français donc Mutalo Lenge voilà le Lenge ni ekese voilà master na biso oui Beau Castel, Castel, encore un bon soir. On a eu déjà, donc le bateau bota lelo, mingpe baye bio, te même mingpe baye bio. Ils ont bien siko ba vraiment. Voilà, on a eu artiste Nabino, Trip Nash, artiste afro Zaïre, donc oh baye binga ba binga sac à flot. Sac à flot. Ouais, sac à flot donc sac à flot. Na binga sac à flot. Pour sac à flot ça bien quoi, on va charge. Il y a un feeling de délai. La charge, sac à flot donc c'est un peu ça. OK. Moi ça m'a vu comment ouais, du Beau Castel, bon, la King Nova. King Nova. Les grands paroliers. Ah bon? Bah ils sont tout ça là andolé. Nous donc comme là ba nzembo to. Donc nous tous ça boy, toi ba tête mo boy bien faite. Oui. Je comprends. Donc comment nzembo biso tout ça là andolé. Bon ba yo ka biso. Donc tu es le lobby de ma solo ya Afro Zaïre. Ko lo bana ba tu ba mon biso Afro Zaïre za nini? Vision na bango za nini? C'est quoi notre projet et tout. Oui. Bon Afro Zaïre tous ça parti politique comme Star na Choloba. Ba on dit bana kati na biso. OK. Donc biso to bimsa. Bana kati na bino. Bango. Bango ngap oza PV pop. Batanga combo zo banani. Tu beti ma solo ba impair. Voilà, oza PV pop. Bah on est bien en biso. OK. Parce que le Congo d'aujourd'hui, il Congo, il y a l'obité. Voilà. Au Congo lobby. Déjà l'équipe. Parce que biso tozo na Zaïre. OK. Couper ça tout message encore un peu. Ça va? C'est peli. Nous au monde ndenge ya ma solo ezokende PV hip hop et ça le maka kaka boy. Jenny Swadje. Hein, Jenny Swadje. Azo CP là vraiment. Ma projet nini Afro Zaïre. Bon, Afro Zaïre, Congo. Afro Zaïre d'abord, le projet ça d'abord il y a quoi innover musique. Nini bo innover, bo bakisi nini. To bakisi eze belé et c'est un faux yo kango parce que na maloba boye. Donc et ça et aboutir vraiment il faut que yo kande. Na ko yo kande
critique nde eroya pour baki ah boloba ki boy mais lo ni parce que ça lobby on a minute ça les œuvres ils avaient bien été donc tant ba yo kande baba ki a vraiment que lo Congo vraiment loba ki ka innovation yango pour mon PV hip hop bato batala rango balinga bo solo balinga vraiment bo solo avec Michel-Ange le Pentacle a c'est un bo solo tango robima to za bezo to yebabina nini o bobakisi na kati wana comme instrumental voilà nini bobakisi na kati wana ba son nini bat bano c'est la mingi te ben instrument ni bat bano c'est to bobakisi voilà boza clip mo beta ki wana ouais beta clip mo boy na wana ça qui on a carrière solo avant de rejoindre groupe na ngai moko o ya biso nyonso Afro Zaïre groupe na yo moko o ya bino nyonso ya nga moko parce que ça groupe na nga la peur compliqué ça bon toi bi groupe na ngai na tout la tolo oui toi bi groupe na yé groupe na biso nyonso et quand to même na chic quand on conjugue le verbe to obanana na yo moko je suis après et suite de suite donc na tiena mi koti sinon na kati après tout ça belé oyambi ngai mais oyambi nga moko te. Donc, il y a Afro Zaïre. Voilà. PV hip hop. Voilà. PV hip hop, c'est ça les marabouts. Tout c'est plein la bateau, bah, vraiment Koloba. Et le gars, t'as Némi Nems. Bateau, bah, Koloba, il faut bah, un PV hip hop. Voilà. Master Nangai. Ma solo, il y a Yomo dans le paysan en dernier. C'est Yomo paysan dans mon projet, il y a Yomoko ou bien. Ouais, projet Zali, écoute, bientôt là déjà. Je promets déjà un son intitulé Kinshasa. Donc Kinshasa et Zoya dans Ebimamba Moko na clip. Donc cela sera sur toutes les plateformes confondues en fait. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'un producteur déjà ou bien un label Morobo ou Izarana Bino déjà ou ça là qui ça là vraiment qui a Afro Zaïre mamlangue ça m'a bien quoi. Jusque là nakolo ba que Afro Zaïre tout ça là ce qu'on appelle l'autoproduction. Donc on est là. On a la recherche de toutes ces personnes là au Tcholoba. On a un producteur, Simba, Pena, donc c'est un peu ça. Donc moi. C'est quoi? Oui, bateau Simba, Mandoule. Parce que la rapé, ce qu'on a bateau, bah Ndoule. Voilà. Si quoi yo, le quoi bah Luka Bango. Alors c'est la siko ensemble la France Zaï Mobimba. Vous c'est un freestyle mon robot. Il y a 5 instruments parce que à d'autres instruments qualité. Bon quand même on sec. Ma producteur on a bataille là-bas c'est bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est Trip Nash Gang, Saka Flow. Écoutez ça, listen. Y'a que sur mes poteaux qui je compte plus, machin, client, coûtant, putain, j'en connais pas. Je mets pas tout seul, on fait de gagner milliers d'euros pour sortir ma famille du bled. Tu veux que je te paye chaque jour, toi, salope, dégage devant moi, je pourrais débuter. Alors je compris que dans la vie, faut pas trop de bien, sinon tu seras cloué sur une croix. Inch'Allah, tout ira mieux, toujours la tête haute, jamais baisser les bras, nègre, ah ouais, tout sur. PV music. PV moto mozali. Oui mais là on a linga siko. On moni PV hip hop et linga e bimisa vraiment valeur na biso. Mo bino bo azaye. Tata mobutu ande ko sela mingi vraiment lingala. Tata bo moko, maman bo moko, parti bo moko. Siko bo pesa ba fan moi passe mo bona habité. Ba fan na bino mingi. Bon sang sabango va comprendre sur ma sobriété et moi qui koto ba français a qui subino koto ba français ce que différence c'est ça ma bienté non la ligne tout ça forcément le roi nigérien va comprendre ma solo tu rap bien mais tes casques message na on en langue na yo et ça na face de mon robot couche ya bat mon robot non ça va waka OK elo wando zolo ba na bormo elinga siko na mutu pour ça là moi tout cas micro ça va pas na quoi aux PV balobi Zonga Zamba, Mela Masanga Ntamba, Afro Zaïre, Toye Kotombla Bendeli Kolo, Outi Makoro, Oko Zonga Pema Kolo, Kangambangana, Yoyakana Laxo Tozali Kolo. Yeah. L'originalité née en haut. Merci beaucoup. Bon Chaud, l'Afro Zaïre. Bienvenue en haut. PV music. Ah, Jacob Ngongolo. N'a pas de comprendre mon awa. Bon. Ah, on a la ligne de ce kaka. Oh, mais. Tu vas mouquer, mais moussa de belé. PV hip hop et PC tout vraiment espace là. En tout cas, émission et émission na bino bo benga biso ah, ba numéro ya ngwa rande bo mona, bo za vraiment entendre na bino ya ko s'exprimer vraiment ndenge esengeli. C'est PC biso kana moi. Yeah, yoka.
Obula kwa yanke. Omonyo dindina libulu. Dunda fungu lofta nyonga libumu popu samo bulu. Nyama. Mbangu pe makota nanu kumba kende nano sama. Tangu bapekisa kiyona po nino boya kiko yoka. Nzamba ba minère. Osuki na pavia ba violaire. Yo. Aussi la sonita tata la ndenge aussi li valère. Biloko makaso milaka pona ne sala kayo bongo, mbongo ya tout sala. Omonye kanga mio na mungongo. Wana ezala biloko kaka ekoya ezoya. Donc mpeve. Voilà. Donc pas master na ngai. Yepe force besa biso. Ah eza PV hip hop. Eza miso babata. O na pour mettre en danger. Faut mettre la biso. Bon non mettre la bino bon bon eza message penda. Pour ne faire un handicap. Pour ne faire un handicap. Un handicap de Big Salam de l'Ouest. Handicap, non, handicap en haut. Aigle. Ah, aigle. Ah, ok. Ok. Ah, yo, on vient là-haut. Ah bon? Mais ah, si Mabino peut-être na F victime. Si vous avez fait Nabino, bon, si Mabino était. Ou bien, à éviter les autres rappeurs. C'est biso de ça la nyonso. C'est Nabino fali, à éviter les autres rappeurs. Ou bien, venez là. Si quoi, on se tenir pour la nuit. Tu biso tu que la temps. Ah. Comment bon le producteur a pendant qu'il fallait Zali? Viens là, voilà. Fais ça patron quand là, ton oui bien moti. C'est quoi il y a un so bit featuring pour Fulani. Ah, ta ko mo mai ba do mo kilmo ma to. C'est comme ça qu'il dit bah papa beta freestyle. Non comme ça. Ça va. C'est fait ça biso. Tala moi no minene. Autane makoro. Agomia wande na kine. Tala lelo luka budende de king. Nova petit nanga yaga nova beto biloko. Tu sais très bien yanga na weza tili fobo ya. Pourquoi tu fais genre? Yo rien alimentaire. Ah, biso ça la réunion sur papa que ceux qui weza frozaïr. Tu rapaka. Mais comment boka non. Jeudi soir na vandi na master boule na kende jedemba na beta moko na kabula na bazaire bongo toko ta palin na moni ba petit tango bango wana kuna bazote les paroles ba dekisanzo dona suka ko voilà mbetwa ko lotala mona zo bomanga bebe Miki, Afro Zahir, Miki, bongo la même émission comme ça va freestyle na ba freestyle. Et tout le freestyle comme ça. Et comme ça va freestyle na ba freestyle. Nebe Moses sanga se peli kulu tunangai NMB la panthère, NMB la panthère, babi NMB enaraga, le king ya rap ya Kikongo. Soko boy etali ngam na lobiango. So boy ya problème parce que vient na biso wana, il y a vraiment bandi ma solo vraiment ba Kikongo pene ma casse. Na mboka o ba to boss na pété kulut na ngai ba rosa. Kulut na ngai ba rosa. Donc yepé lise kité koto wana quoi. Voilà. Tout là dans clip moko, tout dans le clip na bino wana. Ouais. Vous êtes disponible c'est tout ce que vous êtes disponible. Total moi bon to zonga ce que vraiment solo na quoi. Ouais, tokos. Mpeve. Mama get that tripping money Mama get that Mama get Mama take ofele ezote kama mekata biso pe bakuma oyo totonda mate tozo mina bayango de tin ale mama na bana katali kuda yakatokende na kulwa kimbuta tokoyinisa yakatokata makino ya sika be mama na bo atandi tomate atandi sa akomi kizengi akomi kya atandi tomate atandi sa akomi ragada chibombe balola kaningi saka chibombe ale mama na ba chibombe balola kaningi saka chibombe ole mama na ba chibombe balola kaningi saka chibombe ale mama na ba chibombe balola kaningi saka chibombe tongo etani
na lamu na pale na baye bedo po epesanga baboule na beta tandoule na peso buneti pousse DJ Abdul ma petite king pour matérialiste c'est toi qu'il faut la nager tandis que na king tous les cas baba le la pied que ça danger na flyer soko tomber na poule na ngeza de danger on a côté celui qui ne titrandé papa kutu bakoma baba paresse yo ba mère mamu tukela bayanke bakosi bana basi bando ni bali bando peto ko simbando bakosi bana ni bali bando basi bando peto ko simba chibombe balo la kaningi saka chibombe ale mama na ba chibombe balo la kaningi saka chibombe ole mama na ba chibombe balo la kaningi saka chibombe ale mama na ba chibombe balo la kaningi saka chibombe petit bande petit bande mama ke jote ki saka mama ke jote ka mama ke ofele ezote kama mekata biso pe bakuma oyo totonda ngate tozo mina kayango de tin ale mama bakolembula omoni ndenge balemboli bakuvengula omoni ndenge bavenguli basembuli bavandeli 7 days 7 nights production balance si la grande dame Maman Galine, la Barbie vivante. Zone à les privilèges. Tout leur tas. Vinci Bank. Maman Galine. Chibombe. Malo la kaningi saka chibombe. Allez maman là-bas. Chibombe. Malo la kaningi saka chibombe. Allez maman là-bas. Chibombe. Malo la kaningi saka chibombe. Allez maman là-bas. Chibombe. Malo la kaningi saka chibombe. Bienvenue au bazar. Azei Royal Rosé. Lancine Badiata, Isget Tumba, Issie Mousongo, Keno Moukena, DJ Stéphane et DJ Diamant, les meilleurs de Londres. Un PV hip-hop, Yango, Armando Yobila. C'est plein en PV hip-hop, Moses Lisanga, hein? Maître Cilia Boboa, hein? Depuis Boma, hein? Maître Cilia Boboa, depuis Boma. La personne vraiment, Balo Sako Ebele, ingénieur Marquis Toto, Nano Beats, Mastananga Kati, Aslen Semani, Aslen Semani, Mbutama Vinga Dito Mena. Donc, on a un clip et c'est une promotion. Le quoi tu comme les gens à moi sous canabino donc c'est classique le quoi clipper c'est une promotion pour payer ça numéro là contact et puis mon dédicace n'est des angate n'est besoin pas que nous mon peut-être manger pas zali mon dédicace et puis to clôturer nabino quoi. Ouais, merci vraiment. Clip yangwana ba fan na biso batali batu mukili mondi monyango. Donc clip ça a mis vraiment bien. Donc Maden Congo, il y a biso moko ya bana king. Et c'est nga ba vena biso ba prêtre oyo ba simba ba artiste bocha biso maboko. Pona biso mo boto komate donc to esimbate. Donc bo soutenir ba artiste na bino pour to ke liboso. Voilà. Bon numéro contact Nengana pe c'est le numéro il y a contact ya manager na biso mais ba yiba ke téléphone oui kana ki na victoire mambebele belé donc chombe bunga la lobby mais na pesa na pesa oui toi la ki téléphone au fond da Congo bon na fondité boza la réalité numéro na pesa bon numéro est disponible ça plus 243 82 40 80 219 plus 243 82 40 80 219. On a un numéro mon personnel à trip même. Manager c'est un nom fort. C'est là donc non linga pe ba ça na pe non ça repère ce numéro na. Donc et puis adresse Facebook Nabino. Oui à dosana page Nabiso Instagram Afro Zahir Music, dosana Congo Gorilla Movement, dosana Mode Africa. Tozana non ça va ma page papa tozoluka force tozoluka force donc papa fallait ça bozoluka te bozoluka long papa moi les trois personnes na yo moi dédicace ok en passant moi big dédicace à celui qu'on appelle Jeff Bokungulu le banquier et
Donc, commandant Pino Sebi Denda, Babi, Yoana Force Terrestre des Miap. Mais comment donc, en passant aussi, je salue toute ma famille, la famille Mamba. Ok. Bijou Mamba, Marlène Mamba, Nadine Mamba, Enoch Mamba. Ça va, merci beaucoup. C'est un peu ça. Malgré que Luka va soutenir les banquiers, mais pardon, qui ça. Moi, c'est un gars qui tape la mer. Pour le temps, il y a Fali, Poupa. Mbouta. Il y a des quoi soutenir Bino. Il y a du Cap, la merveille. La beauté est belle, place aux alliés. Je salue aussi mon vieux Cédric Siala. Donc, sans eux, il y a petit nom à plein. Moi, je soutiens des prix, ça là vraiment bien. Oui. Micro, pour ça, un micro. Big dédicace, pas l'artiste, malgré le loisir, il y a moi, il y a Bazaïrois, quoi. Parfait, non, on va panza, quoi. Bon, les big managers Famas, Bambo te belé place aux alliés. Bon, en beau sanité, maman, en beau tinga, quoi. Maman, c'est une donne d'Atara, sans eux, vraiment, mais King No va les parolier, abimité. Ok, ça va. Merci beaucoup. Oza PV hip-hop, PV hip-hop, et ça, les maraboués. Ce beau monde à plateau qui t'a coboyé. Tu peux ça vraiment merci tu peux ça vraiment merci na auto benga bongo na kombo ya monsieur Christian Bosembe Christian Bosembe le 2G à Congo Buzz TV tu peux c'est vraiment merci et pourquoi pas na DT na biso Homo Fortis et Likia on est vraiment PC espace pour na PV hip hop tu peux c'est pété honorable Jean-Jacques Mamba na CCTV le DG pourquoi pas na papa et Belly Popo na BR TV Africa. Aux PV hip-hop, émission Morotala, ba TV Belé. Au problème, tu es en Zambie. Bozele Koufa. En tout cas, Bozela, Kaka. Et Koufa, on va calmer Koufa. Aïe, voilà. Dans ces périodes de Sikoyo, mon freestyle, moko ya Daimo Manero. Moi, la mère, avec vraiment solo mon confinement. Alors, mon solo, et CP, c'est qui vraiment tout trop. Il y a ça ranaté. C'est peut total à ebele na mutu mingi eza ya kolobela bokoto neti le chouchou ya diaspora botama kongolo yo kelenge akokelela tobanda okufa kala avant masolo ya corona absence nanga eswa bafan koleka défrisant style à camere nalimwa neti 19 millions lokuta corruption kongola koma fanatique situation traumatique koyibe koma automatique musala politique politicien za polité depuis Lumumba sia muto solo azalité tofongola liboke tokota vraiment na kati ba meme batanda ma file indiana kinga kati o ezoleka bomo na tobo otalate indiana libanais ba onginda tonginda te kelasi ofele kasi bana ba otanga te maloba petite sœur o ezaki ndokite o eza résultat ya payer zanga qualité Kinshasa la belle et comment Kinshasa l'ité tobeta pas les coupes d'Afrique hôtel les alités tomeko yemba production malongue zalité Shish, nzambe sala waneza maloba muto akufa na banzala waneza kolela bana beni na matanga kasi bana kina barba langwa na masanga wow culture a ko glorifier ba musicien ba on futa bino pas ba musicien na yokate mena monande mindele na kolwezi ba bimisa ba minéré ba oteka wolo ba oteka colton mais yo oteka minutes oteka bonbon oh ganga partout koza coopérant Kop na biso fweza la côté ka colton parti politique te ya lamuka osambeli petro ma sœur telema nzambe na likolo akokita te soko bundi te baby okolonga te PV hip hop botali freestyle wana na habité ce bolobini na freestyle wana botali wana PV hip hop et PC artiste et tout espace ya freestyle ça la freestyle na yo ya bien ça la freestyle na yo ya bien sans instrumental tindela biso to l'exayango ou tindela biso na numéro na biso ya WhatsApp plus 243 89 50 49 400 plus 243 89 50 49 400 bon s'abonner p mingi vraiment na ba chaîne YouTube na biso oeza bongo Eboka Style Officiel TV page Facebook na biso PV Hip Hop Instagram PV Hip Hop aux artistes aux gens besoin de promotion bien PV Hip Hop les gens on a talo moko vraiment ya bien masolo za rango compliqué te masolo moko ya bien ya mukie na munene azala raté oeza PV Hip Hop les gens on a pona bino voilà des clics besoin de son
donc vraiment son et ça vraiment bien makasi kulutu na ngai Romain Makonda les profs na pesi vraiment ba salam ebele Jacob Ngongolo yo to c'est pesa biso vraiment na caméra merci beaucoup vraiment il y a trop master na ngai Kratos Krateron balosako na vraiment Rome record mobimba na pesi bino balosako ebele mpe valelo to aussi ça na clip o ya Wonder master na nga Wonder to aussi sa clip o na ye mpave. Règle numéro 1, on n'insulte pas les ennemis. J'ai pas besoin d'insulter pour revendiquer mes droits. This is Pat Mill Wonder. Manga Ntaba. Kumetaka tulote mukile zali ya nzambe. Sisi zali kelema nazo elate. Mini bawelela basila mabe. Manga mukile zambanga ya ntaba. Nendeza minyolo kikuna mukile zambanga ya ntaba. Chacun son temps, son destin. Mukile zambanga ya ntaba. Fuck le succès, je l'aurai même sans 6. Si je tiens les MIC, c'est juste pour faire comprendre les fils. Je suis venu dans les games très tôt.